Mbote Nabino Nyonso Boza Rolanda Biso, émission Nabino ba réalité à Kinshasa, toujours na chaîne Nabino Bolinga Mingi Canal Kin Télévision. Lelo tu yambeli bino moko ya bande kuna ya ndeko biso ya Martin Fayulu o ba bazali na côté ya Lamuka Bogoyo Kaye moko a se présenter pe a royebisa bino ceux qui azali nani na kati ya Lamuka. Mbote ndeko journaliste. Nga nazali ndeko comme on a ndeko Joël Yoloko nazali coordonnateur national, il y a Ligue des jeunes, il y a parti Nouvel Élan, il y a parti à Monamboka Adolphe Muzito. Nazali bongo pe moko ya belebeli ya Lamuka ou tobengi ba communicateur, il y a coalition Lamuka. Donc na mokuse présentation na ngai na rokiro sala yangona. Alors merci ndeko nanga Joël ndenge to yambio lelo na émission na biso Variété Kinshasa au bazota ya biso partout dans le monde OK Asie Europe Afrique Amérique bazolanda biso vraiment na bokebi nyonso lelo to mekona ko beta mo lisolo actualité makambo elekeli ba ndeko na biso lobi na Bukavu au salami de minuit jusqu'à 5h du matin il paraît ba rebelle ba koti menet ba ndeko na biso msu ba congolais bazo sepena bango bazolo ba ke libération pona yo ozwa ki sangwa boni. Merci ndeko nabandi bisonyo sotolanda qui avec surprise ya royeba été nangonga ya 1h30 ya butu ya lelo incursion ya ba rebelle to robenga bango bongo parce que bazali identifié te na kati ya ville ya Bukavu bakitaki tina centre ville et pas yowapi ba telemisaki même drapeau na bango alors yako kama ezali facilité o ya banguna ya mboka na biso bazali na yango pona kokota na kati ya mabeli na biso silence ya ba autorité na bandi bomoni lelo population a commis même en symbiose na batu ba koti pona robundisa ba force na biso alors o bazali ko clamer te baye ko zongisa kimia na kati ya ville ya Bukavu ezali kakokamwa. Pourquoi? Parce que moni population soki l'état azali ko koka ko sécuriser était na bandi ya rokende et pas muto azali na makoki to pe makasi ya ko protéger bongo wana nde to mona mboka na biso plan oyo to pe projet oyo to bengi na lopoto projet ya balkanisation mboka na biso e ko zwa corps. Voilà pourquoi tozali ko benga lisusu na bakambi ya mboka bakoka kozala sérieux une fois de plus pour na kotala situation sécuritaire oyo ezali na est ya mboka na biso lelo tozali na pilier moko ya pilier central ya programme ya gouvernance ya ndeko Tshisekedi ezali bongo état de siège omoni lelo tozali na 11e prorogation ya état de siège lelo insécurité koti lisusu na ville ya Bukavu. Alors il faut qu'on évalue état de siège wana. Pourquoi? Parce que na kati ya coalition wana ya union sacrée o ezali coalition ya gouvernance ba parti o ezali ko composer ango notamment premier partenaire ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi o ezali UNC na bandi bolanda ki déclaration à secrétaire général naye ou aloba qui était état de siège ezali état de siège limisanga ezali échec et qu'il faut qu'on réévalue ango. Il y a 2 jours passés, état de piège. État de piège. Il y a 2 jours passés, bon, mon aki, premier vice-président de l'Assemblée nationale, au Azali Moko, ya ba généraux, ya union sacrée, qu'on récusait bilan, topé rapport, ya ministre, ya défense, au Azali Moko, ya kati, ya union sacrée. Donc il y a un problème. Oh, et Sengi est état de siège, Azali échec, parce que l'élo, tous ali, comme on a été état de siège, ndeko, Kabunda, Lobaki, Yango, et avant état de siège, égal après état de siège. Donc il faut qu'on revoie l'état de siège wana puisque ezali projet moko topé initiative moko prise à la hâte sans vision sans même qu'on prévoit financement parce que les lots zali comme on a bandeko bazali ko longwa union sacrée bazali ko avancer aspect à liboso le plus important où ezali sécurité ya bana Congo où ezali en danger. Donc, encore une fois de plus, na mon lobby état de siège on ezali échec. Il faut qu'on réévalue ango, qu'on redéfinir ango, qu'on tala ba moyen ya ko tia wanande o la muka e bengi na ba réforme consciensuelle pour na ko permettre mboka na biso na crise parce que constitution mobegoli kondi o ezali ba texte o ezali ko régir société na biso ezali ko loba clairement na préambule na yango ke mboka na biso ezali exposé na ba crise récurrente ko uta 1960. Ba crise wana ezali résultante topé et fandi na sima ya contestation et illégitimité ya ba institution topé ya ba animateur na yango babenga bino union sacrée c'est bokena bora ko défendre biloko union mende ko tolobi union sacrée tango ndeko Tshisekedi azali ko se faire juger parti à la fois
tokoki kokende te parce que ye moko azali élément ya crise oyo ya élection en 2018. Voilà pourquoi la Mouka abengaki ba réforme salema libanda ya ba institution puisque pouvoir oyo ezali émanation ya peuple te et sengeli tozonga na cité bongo to placer peuple na kati ya ba discussion wana à travers société civile na ba partie prenante oyo bazali ko la crise électorale ya 2018 notamment FCC la Mouka PKH bongo to revoir makambo po to bongisa. Parce que au moni biso la Mouka tozali na kati ya plateforme ou ya résistance na plateau na bino ya canal ki Nathalie Sarabaye bana mboka que tozali na 4 types ya ba coalition to pe ba plateforme to ko benga ngona lingala mabala ya liboso tozali na plateforme libala électorale tango ba force politique bazali ko sangana pour na ba kende ensemble na élection ba gagner. Tango ba gagner tozali na deux majorités tozali na majorité présidentielle pe tozali na majorité parlementaire. En ce moment-là, l'alliance est ça les maka autour, il y a gouvernance, plateforme de gouvernance, coalition de gouvernance, où ils allient FCC, cache les lots, ils allient union sacrée. Où ils allient coalition de gouvernance. Il y a mis ça tout aux alliés, coalition d'opposition. Tant que l'élection, ils allient élection, il y a solo. Baoyo bazali ko se considéré comme une minorité. Bango wana basanga la coalition d'opposition pour baza la contre-pouvoir. Ya baoyo bazo diriger légalement, topé légitimement, o bazu mandat à peuple. Il y a mis ça tout ezali, il y a mis nei pardon, ezali kaya la muka lelo ezali résistant, ezali coalition de résistance. Tango moni décidé, tango moni nouvel élan parti à mon amboka Adolphe Muzito na ba parti wana misusu basangani pona ko la résistance non armée. Wana nyoso ndeko Joël to koma na biso na yango to kini nanu na mituna o ezali awa tuzaki na mambo o izolekela ba bandeko na biso kuna o masase beti butu mobimba opesi biso biyanu na yo mais to lingaki avant to ya na makambo esali ke lelo bosangana ebele mais tozonga na mo muke a makambo etali ndeko na biso Moïse Katumbi. Tout le monde qui déclaration mon dans les réseaux sociaux et circulé qui est non atiki union sacrée à Bendani na Pembeni à rejoindre bino après wana tu qui kanetio azali kolomo na kati moko libanda mais tu mona mutu a 8 ans il a ko démissionner kuna vraiment officiellement izaka ndeko Denis Sanga nini zo sala ki suba longo kuna msusu atia le kolomo libanda moko mutuna nous est très importante au moni tangu nazali kolobela makambu ya coalition izali important moni na bamboka oyo les alliés avancés batu ba discutera autour il y a idéologie autour il y a ba vision il y a ba idée politique et non autour il y a ba acteurs politiques au bazali élément il y a liboso il y a crise autour zali na Congo au moni union sacrée ezali coalition de gouvernance ezali coalition moko ezali na vision te tope ezali na projet moko technique chiffré te pona bana mboka parce que mission ali bosso ya ba kambia mboka ezali ya ko gérer choses publiques ya ko organiser société à travers misala à travers ba projet ya infrastructure à travers reconstruction nationale à travers ba projet ya santé tope éducation lelo bilan ni tokoki ko retenir na union sacrée bilan ezali négatif wana ezali ba raison ezali évoqué na mwana mboka Denis Sanga on azali ko respecter au-delà il y a transhumance politique o bazali ko funda ye parce que azali tantôt sikayo au-delà ya transhumance wana ba fait évoquer ezali ba fait moko réel o tozali ko vivre effectivement mais oui wana politique ya mboka na biso ezali politique o ezali ko tourner autour ya populisme autour ya ba leader parce que nazali ko loba il faut tout discuter philosophie ba idée politique tango union sacrée sangani ba force politique nyonso oyo ba utaki FCC bazalaki na Kabila lobby oyo IDPS bundisaki lelo bazali susu na kati ya union sacrée mais projet commun nini de gouvernance oyo bango ba tchaki pona secteur ya santé oyo bango ba tchaki pona secteur ya sécurité oyo ba tchaki pona éducation lelo tozali komona ete effectivité ya gratuité ancienne mais ali pasi parce que ezalaki projet moko oyo bazwaki à la hâte pona ko sepelisa peuple mais mon solo esengelaki bafuta ba enseignant ezalaki te lelo omoni rameye ministre ya IDPS azali koloba ete ramwana ezali ko financer gratuité donc effectivité à gratuité ezali te yami bali tozali na santé lelo ba corps médicaux bazali ko gréver bazali ko senga ete l'État ko améliorer ba conditions de travail na bango parce qu'il faut koyeba le seul oyo asala qui était salaire yaba corps médicaux yaba nganga oyo to bengi ba médecin et mata c'était Adolphe Muzito
tout en augmentant et les salaires na effectif na bango par rapport à la population congolaise auto zali na yango. Lelo na cacophonie o ezali ko réunir na mboka na biso, il faut qu'on reconnaître été mbongo topé salaire mo solo oyo médecin bazalaki ko zo perdre 50% nango ya pouvoir d'achat. Donc il y a un problème. Au moment toké na sécurité lelo tozali na état de siège. Le mboka na biso ezali na ba incursion o esalemate na bambula eleki. Donc il y a un problème, ba contrainte ezali ebele, ezali d'ordre social, ezali d'ordre économique, ezali d'ordre sécuritaire, parce que sécurité intérieure il y a une garantie ça quiétude ya bana mboka. Donc ba fait évoquer ezali ba fait moko valable, ezali ba fait moko ezali ko tenir. Pourquoi union sacrée échoué? Parce que union sacrée est kenda kinde na quête ya pouvoir pour le pouvoir et non pouvoir pour le peuple. Parce que tant que tu allez na quête ya pouvoir pour le peuple, ba politique qui ba aménager ka bachaka maele na bango nyonso pour na kotala na ba secteur wana o natalisio lo lengeni ni ba robongise la peuple congolais pour peuple wana ko bénéficier na jouissance à ko bénéficier na quiétude na o etali société na. Donc ba fait ezali valable, union sacrée ezali échec, d'autant plus que tu allez déjà ko tendre vers fin ya mandat yango moni lamuka na résistance pacifique non armée na à ça là qui ma proposition. D'ailleurs, tu vois même que la Mouka a joué rôle et à opposition du moment où Azali qu'on reconnaître légitimité en décotiséqué. Tant où la Mouka Azali qu'on ça la proposition et la loi portant organisation et fonctionnement et à CENI. Tant où la Mouka Azali qu'on ça la proposition et à calendrier électoral. Mais la Mouka Azali qu'on tali sabiso été tozali na ba problème. Na lo lengi tozali ko kende élection et koki ko salema te. Élection ko sale maté pour nini na bandi ezali mora mutuna bana Congo bazali komituna. Le gouvernement ya ba warrior. Oyo bazali censé ko créer richesse. Oyo bazali censé ko financer processus électoral pour na robongisa mapona mi ya 2023. Bazali ko financer te. Le RDC ezali ko accuser 13 à 14 mois ya retard à financement. Wana ezali déjà ba fait moko ezali ko prouver à suffisance c'était soit to rokene maponami ya mabe o fraude rozala ou bien to rokene maponami te parce que mbongo ya ko financer processus électoral ezo yate. Contrainte ya mibale ezali contrainte sanitaire tozali lelo na ka ya coronavirus. Tozali na ka ya ba virus Ebola na ba province. Mécanisme nini oyo ba kambia mboka bazui pour na ko garantir santé ya bana Congo. Il y a mis ça tout aux alliés na contrainte sécuritaire lelo ituri toroko sanate mboka na biso ezali na invasion incursion à makasi ya ba force négative l'État congolais mais justement yango motuna il faut tout na parce que armée na biso ezali na mission ya ko protéger sol congolais ba territoire ba limite na yango lelo tangu ba nguna bazo uta libanda bazali ko kota ba groupes armés misusu oyo kutu ba dénoncer na ba rapport ebele que bazali organiser na ba tenant ya pouvoir na ba élu oyo bazali ba complice ya ba mouvement oyo ezali ba force négative na mboka na biso wana ezali ko justifier na mokuse absence ya autorité de l'État ozali komona parce que tango pouvoir euti et pas ya peuple ba dirigeant wana bazalaka soumis na principe ya redevabilité vis-à-vis ya peuple wana. Mais vous allez comment on a l'élo à travers action et à l'État, peuple a allé tirer ba dividendes na yété, social les allé se dégrader, sécurité les allé mabé, yango la muka lobby, puisque constitution na biso les allé reconnaître crise oyo kobanda 60, to fanda na mesa, bongo to poser problème ya peuple, to ça la ba réforme et que ça la que tous à réellement état moko indépendant. Côté bandeko IDPS balobaki izaki président Martin Fayulu azoluka moyen dialogue ezala parce que l'élection azana mbongo te ya rotambola pour ça élection yango mona azoluka dialogue au moni tangu IDPS ezama wa mingi ya liboso ezama wa parce que biso tozali bilenge ozali komona ite tozali 60% de la population congolaise donc biso nde tozali maso ezali ko constituer ba parti politique. Les lotangu IDPS pendant 37 ans de résistance, il faut na lobayango, baswani na Kabila, baswani na Mobutu. Les lots étaient basali na ba commande. Encore, il faut te préciser, basali na réqualification, il y a majorité parlementaire. Donc les lots IDPS ezali na plein pouvoir, il y a quoi organiser société congolaise. Mais aux alliés comme on a été bilan, ils allaient car négatif. Si quand le local a ba koki ko la redevable vis-à-vis à peuple à travers action, il y a l'État.
bakomi siko oppresseur ya peuple wana bakomi ko désinformer opinion pona kolongola ye na ba objectif ezali ya solo ya kolanda pona to bunda po to retrouver bokitani na biso comme étant peuple, comme étant citoyen. Tous en relation à l'État. L'État congolais existait à travers ba institution na légitimité ya ba animateur au Kambango. Donc combat ya la muka ezali combat moko noble. Po ezali combat oyo ba mboka o démocratie efande bundelaka. Ndeko Joël awa émission na biso ba réalité Kinshasa awa to lobela karabo solo. To komi na mota ya rubrique na biso mo ya muke o to zana na kati awa o ndeko Joël tout non so o lobela biso karabo solo la vérité rien que la vérité. Est-ce que ndeko Joël osa prêt o lobela biso vérité? Mais oui, parce que la muka combat na biso ezali ya ko informer population pe na ko former. Donc na maignon sous état politique na bandi peuple o azo tranché azali comme on a démarche nini lolenge nini parce que tangu bana mboka Adolphe Muzito pe Martin Fayulu ba benga ki population na marche utaki koleka bon mona ki mobilisation o esalema ki leo na ville ya Kinshasa to moni décret moko ezali ko sala na ba artère misusu ba zone neutre o to koki ko manifester te. Mais tout le bas qui est libanda population abimaki parce que tous alliés en symbiose na population. Ndeko Joël tout ça pour ça ce qui au le biso vérité. Mais bien sûr ndeko. Bana Congo Kinshasa bandeko la biso ya Beni Bukavu partout au Bozali partout ya ba congolais au babimi libana mboka kozana na Brazzaville kozana na Angola au Bozali kolanda biso ndeko Joël a rassuré biso que azali kolobala biso vérité rien que la vérité donc lelo azolo bala biso bosolo ndeko Joël qui sasa mobimba mboka mobimba etamboli balobi bokutani ya ndeko Martin Fayulu Madidi pe sénateur Nabiso ndeko Joseph Kabila comment lelo la muka isangani na FCC na miracle nini ndeko est-ce que yebi ke FCC azali na ndeko Tshisekedi bana Congo bazali kolanda biso il faut ba yebango bazo la bosso moni désinformation bazali ko memela biso ndezali mabe lelo tozali na requalification ya majorité parlementaire. Parce que pouvoir est où réellement dans le Parlement, où il y a bimisaka premier ministre, où il y a conduisaka politique et la nation à travers l'action de l'État. Les lors qualification à majorité wane salemana ba député nini. Mais ba député angambo wana ba katisa ba ya wana pour na ko soutenir vision ya ndeko Tshisekedi. Vision on atali si na ebandeli ya émission na yo, où ezali non chiffré, où ezali na plan moko technique te pour na peuple. Donc, les lots, il faut tout éclaircir les Cambouana, puisque au Sengi, on a le babo solo. Bosolo, les alliés, nini. Bosolo, les alliés qui bandent qu'on a biso batika distraction. Biso, nasima ya église catholique, et sengo nangai, kozala elenge à la muka, les alliés, les lots, ya komona été ma force politique et sociale, bah se rallier réellement na combat ya la muka. Parce que bandeko, bazali kota la biso, parce que les lots, question à CNI, ezali ko poser problème. CNI ezali organe moko technique et non politique. Ezali organe moko technique, il y a gestion, il y a question électorale. Tozali na 3 types de gestion électorale, d'organes de gestion électorale. Oya CNI na biso ezali organe de gestion mixte. Elingi koloba nini? Ezali CNI oyo ekambambi na ba politique na société civile. Sikoyo na kati ya organe de gestion mixte et sengeli na société civile yé akamba direction ya CNI bongo ba politique ba siéger na plénière pour na kotala effectivement soki loi électorale loi portant organisation et fonctionnement ya CNI ezali réellement prise en compte. Donc lelo ozali comme on a été bango ba dirigeant bazali ko bunda ya union sacrée UDPS balingi direction ya CNI et kamba me pa nani pa ba politique. Biso to boy. Biso to lobi esengeli to zonga na peuple to tika CNI pa peuple. Ye moko wa koka ko bongisa makambo na ye. Parce que crise to zali na yango na la muka na FCC na UDPS bazali na kati. Puisque bazali ba politique. Crise congolaise ezali ko frapper social, la sécurité na biso. Ezali le fait que to zali na ba politique ko bazali émanation ya peuple te. To tika peuple akoka ko pona ya ye mokonzi.
Et ça le rôle ngana onde ko tozali ko beta match yo zali peut-être na bandal ngana zali na Kasavubu. Et que arbitre il faut azala na match wana routa bandal. Mais arbitre na ozala pona yota. Yango ce que to lobi neutralité assez ni ekoleka au travers société civile o eko conduire direction na yango. Bongo ba politique ba siéger na plénière. Donc lelo sikoyo église autour il y a désignation il y a président Aseni. Tout monde qui biso nyonso atozala qui surpris. Église est dénoncée ba menace. Église est lobby que le pouvoir ne jure que sur Denis Kadima. Oyo azalaki moko asalaki na kati ya présidence ya république ya ndeko Félix Tshisekedi. Oyo asalaki na mécanisme de suivi des accords oyo ezali service moko ya présidence. Na ma question etali élection. Donc crise ezalaki banganga nzambe walobi côté kuna tokoyoka na te. Tobi misa mutu mususu. Mais au moni ke ba confession mususu oyo bazalaki même récusé na ba fidèle na bango, basali forcing ba ke ko déposer PV. Ou ezalaki entériné na commission paritaire moko, ou ezalaki biaisé dès le départ. Pourquoi? Article 53. Il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale. Les alliés ko pekisa ete, ba député bazala na ba cumul ya ba responsabilité au sein de la commission ya nakati Assemblée nationale. Professeur Mbata ou azalaki président ya commission PAJ, yewana azalaki pe président ya commission paritaire ou ezalaki censé kozala composé na majorité opposition. Vous savez comment on a été l'élo majorité ezalité opposition pe ezalité cacophonie na cacophonie mbutu mbutu na mbutu mbutu siko tolobi mbutu mbutu oyo ezali ko boma social ezali ko boma sécurité ezali ko boma santé tokene na yango na ba élection mais lobby peuple congolais ozala exterminer parce que ba pays voisin nyonso oyo ezali ko ikangami na RDC bazali na problème ya mabele lobby population na bango ekokoma ebele ba kozala obligé contraint ya koya kokota na RDC. Mais il faut ba ya kokota na mboka o bakuti mibeko ezali réellement. O pouvoir ezali légitime. O ezali armé, o ezali capable ya ko défendre territoire na bango pour être tango ba koya na RDC bazala soumis na mibeko ya mboka na biso. Mais ozali komona ete mibeko na biso ya mboka batu ya liboso bazali ko nuire ko violer yango ezali ba politique. Yango tolobi lelo tolingi ete mutu akokamba mboka lobby. Soki pe kozala ndeko Tshisekedi, ndeko Fayulu, ndeko Muzito, ndeko Bemba, to pe ndeko yo ozali pembeni, ozali congolais, ozali na droit wana. Mais azala réellement muto ya outi epai ya peuple. Donc combat ya lamuka ezali combat moko bien défini puisque lamuka kobanda 2018 tilelo azali na kati ya symbiose ya peuple parce que azali ko respecter combat wana. Et tango église catholique po motuna na ozalaki nde yango. E bengi biso. E bengi peuple congolais mobimba. Et bengi ba politique, et bengi ba mouvement citoyen, et bengi ba association, et bengi ba ONG, tokoka kosangana. Parce que biso tozali beaucoup plus représentatif na peuple, et puis tozali église tozo prôner justice, to bunda pona seigneur zala réellement indépendante pénètre. La mouka à répondre. Kabila FCC peut à répondre parce que tant que tozali ko la Kabila, to lobela individu à Kabila te. To lobela formation politique et répondre. Nde batu ya IDPS babangi balobi te il faut ko distraire opinion ina bango pendant que bango bazali censé ko répondre na attente ya population bazali ko kokate donc ça lokola lelo ba médecin bakoki ko décréter marche to pe ba enseignant ba décréter marche balobi ete to bengi ba parti politique nyonso o ezali ko soutenir enseignement moko de qualité ba bima na nzela biso la muka to bimi FCC bimi ne lobby que tozali na coalition tozali na alliance d'autant plus que coalition ezalaka na soubassement moko juridique ezalaka acté yebisanga esika nini omoni mokanda we lobby la muka asangani na FCC ezali distraction pe ezali pure manipulation bosolo ezali ete bandeko na biso bazali en perte de vitesse bakomi ko banga ete 2023 population akoka ko se prendre en charge yango omoni bazali ko sala forcing na Assemblée nationale. Basali ko sala forcing na ba loi o nyonso ezalaki voter. Biso tolobi ete tozonga na maponami ya kitoko, to fanda comme partie prenante comme congolais puisque tozali bandeko na Mosuni. Biso na bandeko ya IDPS tozali bandeko. Biso na bandeko ya FCT tozali bandeko. Mais na molimo par rapport ya vision politique ya développement ya Congo, divergence ezali. Kasi to fanda bongo to poser problème ya peuple le lengeni esengeli, bongo to ko bongisa maponami ekoya. D'autant plus que na talisia on a émission na yo ba contrainte ezali lié na ba élection. Ndeko langai
pour la enseignant ko tukoloba na yote parce que ba promettait bango déjà enseignant bon mona bimili banda ba radier bazui batu mususu ba tse bango mais sikoyo on continue nongo nga mutuna la nga na kati ya likambo oyo bazolo ba betela ngo CTK FCC na Lamuka FCC Lamuka basangani mais pourquoi bazo kamwa pété ki bayi catholique bazala ki wana ezalaka mbutu tinde ko Félix lelo po koma mokonzi boye ka catholique wana mutu apotana na FCC mais pourquoi pe bazo lobate ki catholique pe basangani na FCC lelo mais oui parce que catholique azali ko bunda réellement pour la justice sociale tant que catholique azali ko bunda pour na UDPS ezalawo ezali lelo ezali pour na UDPS pendant 37 ans yebisa biso ke le peuple d'abord omonaki ba vidéo wandolenge nini ndeko Tshisekedi à l'époque opposant azali ko yebisa ba policier ki ozala na ndako ozala na mutuka ozala na crédit mais lelo bazui pouvoir oyo bazui requalification ya majorité parlementaire bilan ezali nini enseignant azali ko revendiquer augmentation na ye ya 20 000 francs congolais effectif ya ba enseignant bana Congo il faut balandaka yango parce que au monde politique lelo bazali ko tromper biso effectif ya ba enseignant bazali 80 000 à travers l'étendue du territoire national bazali oui il faut to lobela yango peuple ayeba bazali 80 000 bazali 80 000 enseignants bazali ko senga augmentation il y a 20 000 francs ce qui to sali calcul 20 000 francs fois 80 000 enseignants au bazali au moment a été enveloppe où on est allé à 16 millions de dollars mais l'état azali ko pesa yango te pona nini pendant ce temps bazali ko somba ba Jeep Palisade où ezali na valeur ya 50 000 dollars la pièce fois 500 27 millions de dollars au ebimi ebimeli wapi pourquoi pas mbongo wana ko pesa yango ba enseignant ko pesa yango ba policier puisque social le peuple d'abord yango wana on est ba stratégie chef de l'État mais wana ezali forme mususu ya corruption to robenga ngolo lengeni parce que député tango azali ko siéger na Assemblée nationale azali ko zwa misolo ebele les mêmes députés wana bozali ko bakisela e Jeep pour corrompre pour azala oppresseur ya peuple le peuple azali ko tala siko loko la peuple ici a koli parce que la muka tali si peuple moni mwana mboka Adolphe Muzito amesana ko koma ya azali moto ba chiffre azotali sa peuple était effectivement ce qui l'état azalaki na volonté ya kosalela yo alinga ke salela yo potala ba donner ezali boye ba moni lelo peuple wana koli bazali te il faut ko tromper peuple wana il faut ko désinformer peuple wana kota kanda bongo na sima ya kanda wana tangu peuple wana ko tika biso ba politique puisque tozali na armée tozali na mosolo ya l'état to sala forcing na seni to kene to bimia to sala fraude électorale yango wana to telemi to lobi fraude électorale ekozala te glissement ezala te puisque soki glissement parce que lelo la muka azali ko benga ete to sala ba réforme proposition ya loi yango yo proposition ya loi o yango yo mais ozali komona bandeko balingi te bazali na volonté te soki basengi glissement to sala transition sans président en place. Est-ce que résultat ba jipo bandeko na biso ba député bazwa ki ba Palisade wana yango te oyo et comme c'est biso ndeko kadi manaseni mais to loba nini ndeko na ngai parce que peuple congolais abimi libanda la muka bengi 2 fois successives meeting na Sainte-Thérèse pour na rotali sa peuple était ramezali escroquerie o bandeko ya IDPS ba bambeli mozito to prouver na décret wana que ramezali a été tolobi dépolitisation ya bureau ya CENI ba yokite tolobi to robima libanda to marché peuple abimi limete wana ekweyaki na Congo na ba province batu babimaki ba vandaliser ba siège ya nouvelle élan na Mbandaka ba kangi ba militaire nouvelle élan na Kasai peuple a lobby ba kangi matoi alors que lobby ba retira ki signature na Genève parce que minorité moko boye lobaki ndeko na ngai tozali komona clairement face à qualité nini ya ba dirigeant peuple azali na yango donc sengeli na peuple ko se prendre en charge parce que likambu ya ba Palisade oyo puisque koki pe kozala droit ya ba député bazala na voiture de fonction to bazala na voiture ya crédit mais oboni ke na kati ya Assemblée nationale confusion ezalaki ba misusu ba bandaya koloba crédit mais président ya institution wana lobi ezali cadeau ya chef de l'état na mosolo nini chef de l'état azali na yango na 3 ans ya mandat pour na ko débourser 27 millions ezali te
Donc moni lelo que le peuple d'abord ezalaki slogan topé koka qui peut la volonté moko sincère mais bande ko na biso bazalaki prêté pour na kokamba mboka o lelo bazali face na ba réalité o ezali ko lekela bango ba komi sikoyo ko kangama wana parce que bangi ko sala politique moko ya défi et en même temps bazali ba oppression ya peuple yango peuple la lobby to limbisi parce que tozali na résistance pacifique non armée to sengi bino bo permettre ete mboka ezonga na rail bongo l'état koka réellement coexister parce que du jour au lendemain de ko salaire na yo ezali ko perdre valeur nango face au dollar de plus en plus salaire à ba congolais ezali ko kokate pour na ko sala wenze na famille de plus en plus congolais habité na problème ya transport de plus en plus bande ko na biso na est baza buté na problème ya insécurité mais plan ya balkanisation nyoso yango wana ezali komona donc peuple a coli peuple à comprendre, peuple azali déterminé. Yango moni biso tozali na sima ya église catholique ya bamupe. Oyo basungaki bandeko wana na lutte na bango pona ko telemelaka politique ya Kabila. Lelo balobi to ko telemela pe politique na yo parce que biso to bundisaki yo, to bundaki na yo poza la wana. Donc soki osali mabe esengi na biso to belela yo. Ndeko to ki mamingi na lombango programme na bino ya le 6 novembre marche na bino bobongisi lolengeli yango lolenge boni namoni na bandi na lobaki ya batozali autour de l'église catholique autour ya banganga nzambe église protestante église catholique na bandi bolanda ki communiqué ya église catholique ou informa ki ba apostolat na bango nyonso na Congo ete bozala patient bozala ozage parce qu'il faut qu'on mobilise le peuple pour la marche. Donc jusque-là, l'église catholique ou ezali ko chapeauté na ba parti politique, na ba force sociale nyonso et que ça la déclaration na kati ya déclaration wana et que ça la spécifier itinéraire pe lolengeni ni marche wana et que se dérouler puisque ezali marche ezali ko senga to bima na injustice sociale. Ezali ko senga to longola ram parce que ram wana ezali ko boma peuple congolais mikolo na mikolo. En plus ya ram ezali ko surfacturer peuple. Okocha crédit à $10, ram esengele longola $1, ram elongoli nyos. Mbongo wana nyos ezali ko kende wapi to sengi ba retirer yango. Donc ezali marche moko oyo ba objectif dimbisangai oyo ba objectif ezali bien déterminé. Dépolitisation ya bureau ya seni ko senga suppression immédiate ya ram parce que peuple a boyé lo kwango. Vous savez comment on a peuple a zéro loba, le rôle ba koti des gens na pouvoir ba kangi mato ipo na peuple. Peuple peut a déterminé parce qu'il y a 2018 soulèvement populaire dans les urnes et ça les maki. Peuple azala qui a soifé de changements lobby. Na nous tomona te na Congo ba opposant nyonso ba sangana na sima ya mutu. Mais peuple peut ayebi banani ba trahisaki peuple na moment wana. Na coalition électorale ezalaki lamuka. Ezalaki composé na bandeko na biso bazali ko kamba mboka lelo. Donc mission na biso lokola ba politique biso bilenge parce que azali ko lobela pe bilenge ya nouvelle là. Ezali ya ko édifier bilenge parce que tozali majoritaire. Soki biso to kangi muta ko fungola azate. Donc peuple azala mayele to kozela ba disposition finale au église et kozwa bongo communiquer ozala publier na sima ya ba caméra na bino to koya libosa ba caméra na bino pona ko informer population koyebisaye parce que l'église au moni église catholique azalaka très proche de la population azalaka très bien organisé donc tant au message ekobima na bandi ba fidèle population ba mouvement associatif nyonso ba kozala informer bon to kozala libanda pona ko réclamer dépolitisation ya bureau ya CENI suppression ya ram ndeko Joël ozana kati ya nouvel élan mais c'est comme si neti marche na bino venabiso muzitu azana est content en route te marche ezate que mon amboka Adolphe Muzitu aza contenté na bandi mais lelo FCC bango wana nde bazali lelo FCC wana oyo batu toyebaki ba généraux ya FCC à lobby bazali na union sacrée tozali na coalition te na FCC parce que moment père au la coalition na FCC ezali te. Et puis coalition, omoni eloko nazali koloba. Omoni eloko la muka na lobaka yango toujours, la muka ce n'est ni Adolphe Muzito ni Martin Fayulu. Bazali ba porte étendard ya volonté ya mokonzi. O ezali peuple parce que tozali ba démocrate, tozali ba socialiste. To reconnaissaka peuple le rôle la mokonzi. Et loko la bana mboka wana mi balé ba memi combat ya peuple.
yango ozali komona ke peuple azali na sima na bango. Et tolobi ya coalition ezalaka acté d'un document. Il n'y a aucun document qui dit, qui stipule que Lamuka azali en coalition na FCC. Mais tozali na sima ya église. Tu es ko soutenir action ya église. Oyo ezali kokuta na tope ko banana na Lamuka ko banda 2018 ezali ko senga tozonga na peuple to refonder l'état tozala na maponami. Parce que maponami ya 2018 ndeko il faut koyeba yango. Adhésion ya population na processus électoral ezalaki à la hauteur de 30%. Donc il y avait 70% ya Congolais. Oyo balobaki na kozwa nga carte électeur te, na ko voter te. Pona na mboko yo, mutu oto votaka, ye wana te abimaka. Donc il y a une rupture de confiance entre population na ba dirigeants. Si ko tangu tozali ko senga ba réforme wana eko permettre ete peuple congolais o azali a viser na sima ya komba ya Lamuka akoka ko s'adhérer na processus électoral oyo pona tokene maponami ya kitoko ya qualité ezala maponami ya désordre te ezala maponami eza sous-financé te ozali komona parce que élection esengaka ba moyen logistique financier eza moment ko sala ba réforme parce que gouvernement ya ba warrior ezali kokoka même pas ko financer processus électoral. Donc crise ezali crise moko ezali multidimensionnelle et sengeli na ba politique ba reconnaître d'abord ete mabe ezali bongo to fanda autour d'une table to sangana comme étant des Congolais bongo to placer peuple au centre de ma préoccupation et action à l'État. Merci ndeko Joël Toyokio nyonso lobby population pe batalio bazoyoka nyonso ozoloba mais yo moko ici o assurer biso au lobby yango ke bosolo et tsaka toujours bosolo tozonga muke parce que to komi na suka to chité tozonga muke côté ma mutali kinbo peto ya ndeko na biso Gentini Ngobila. C'est comme si qui s'est sans bopé te pesa karaté mais population peut ba commencer nga gestion ya Ngobila IGF musana enini tisiko sans suite na bandi to juger action ya mwana mboka Ngobila lolenge nini ezali na budget ou ezali na disposition ya ville ya Kinshasa ou ezali à la hauteur de 300 millions de dollars pour un exercice il y a 2021 oui. Alors lolenge nini ya saleli mosolo wana yango moni IGF à c'est là qui même bureau il y a comptable il y a hôtel de ville pour na ko enquêter peut ozali ko zela de IGF et ko rendre public lolenge ya mesana ko dénoncer bato bazali ko zwa mosolo ya l'état ko sala ngo na makambo mususu Yaram Koutisiko. Donc, vous allez comme on a été justice en OP, ils allaient justice moko, il y a des poids, des mesures. Ils allaient justice moko indépendante. Pour Nanini, on est allé combat monsieur la muka tant que vous allez ko senga été indépendance ya justice ezala. Ils allaient ko les kanaba salaire. Les lots bandi ko na biso union sacrée bazali ko bisa biso makambo ya ba salaire te. Vous allez comme on a les lots collectifs ya ba gouverneur bazali ko senga été rétrocession et salema. Vous allez comme on a les lots mais ils allaient grave, ils allaient catastrophique parce que le bilan est négatif. Le bilan est négatif parce que l'union sacrée, composante Swana Mobimba, ils avaient une vision mon côté pour le peuple. Comme il a pouvoir, Bazolukasiko ba ko kanga na pouvoir ngo na makasi. Donc to sengi chef a publié rapport. Justice à se saisir na dossier, ndenge moko azali ko se saisir na ba dossier, ya ba dignitaire misusu. Justice à sala musala na mais tu insister pour justice à kokakozala réellement indépendante et sengeli na l'état à kokako améliorer ba conditions à kokako élever ba salaire ya ba fonctionnaire ya ba juge ya ba magistrat bongo justice c'est kozala réellement indépendante tangu l'état azali ko appauvrir secteur ya justice ezali po secteur wana y dépendre na yé ou azali na misolo. Donc na mokuse na lobi bongo justice sala musala nango to ko s'ingérer na makambo ya justice te mais bilan par rapport à bana kindenge bazali komona banzele ezalité to moni lancement moko ezalaki ya Kinshasa zéro trou na gouvernement misale bandi mais to moni misale ezali stagné et le moko te ezali ko salema soki mbule beti balobaka après la pluie vient les beaux temps mais pas na biso après la pluie vient les mauvais temps les désastres to sengi te ba dirigeant na biso ba Lamuka parce que peuple déjà Lamuki agissement ya peuple ezalaka na ba limite moko désastreuse peuple soka telemi ezana mutu moko tia ko barenzela Ginjoli depuis Allemagne les King Ginjoli depuis Allemagne na maman Espérance Louveau ils ont joli na Panchito les jeunes maîtres élégants joli na maman Lia
babina tuna o mutuna moko parce que souci na bango pesa baya Kinshasa baya pe bayo kelenga Kinshasa mo comme baya ba vivre l'élection neni les gars Kinshasa babi est-ce que 2023 avec monsieur Kadima est-ce que l'élection vraiment rozala mais au moni Nathalie saki na émission na yo awa été banganga nzambe tango basangani baye ko relever ba problème ezali ebele au-delà il y a ba intimidation ou bazali kozwa na batu kili pona koloba ete c'est Kadima ou rien mais total ici on que Kadima wana azalaki na présidence ya république na période ya 2019-2020 Kadima a travaillé na kati ya mécanisme de suivi des accords sur les questions des élections. Donc problème eza wana mais problème eza lisusu au-delà parce que il faut que yeba ete la muka lelo azali ko aborder question wana lolenge moko te na bandeko ya FCC to pe ba parti mususu biso to sengi ete to revoir cadre électoral mobimba ko banda na loi portant organisation pe fonctionnement ya CENI ko talisama na loi électorale ezali ko yawa we ko kabola lisusu union sacrée parce que bandeko ebele bazakozala frapper na incompatibilité na loi wana to sengi ete batu nyonso bazonga ba challenge puisque batu ebele na ba élection ya 2018 bazalaki mis de côté na course de façon injuste notamment mwana mboka Adolphe Muzito notamment mwana mboka Jean-Pierre Bemba notamment mwana mboka Moïse Katumbi to sengi ete biso nyonso il faut to challenger mais to revoir cadre électoral to revoir loi portant organisation fonctionnement à CENI total à likambu ya loi électorale lolenge nini to kende élection est-ce que sengeli na biso to kende kaka élection le rôle à 2018 proposition à ba partie prenante nyonso eza nini bongo to kende élection de façon apaisée peuple mokonzi sikoyo a jugé et pas ya nani ye akopesa pouvoir na ye nde omoni bandeko kuna lokola mandature oyo quinquennat oyo ezali déjà sanctionné na échec balobi un peuple osengaki observateur bazala nationaux na ba nationaux nyonso wana kozala discuter de façon consciensuelle yango wana obiso tozosenga puisque tozali komema même volonté à peuple mais omoni lelo soki to se basé na publication élection à 2018 omona place ba escroquer population loi ebandaki kosenga ete résultat ezala publier bureau de vote par bureau de vote centre par centre mais tozalaki surpris ya komona nanga na TV kopesa biso publication moko chiffré basangisi kaka mbala moko sur base de quoi alors que tomonaki biso nyonso par rapport ya baobservateur ya église catholique oyo bazalaki déployé na Congo mobimba lolenge nini candidat ya lamuka aremportaki baélection donc problème ezali wana bakomi baoppresseur ya peuple bakomi kobanga mais tolobi peuple a telemi peuple a continuer ko manifester pacifiquement pour na ko exiger ba réformer salema to revoir cadre électoral bongo to koka à travers ba élection puisque ça la seule voie où le peuple a s'exprimaka to refonder autorité à l'état na biso bongo makambo etali ya guerre ya état de siège misolo ya basoda o bazali kolia bomoni lelo na assemblée nationale rapport ya commission défense et sécurité o ezali ko établir ba responsabilité na niveau ya gouvernement na niveau ya ministère ya défense pour na kotalisa ete basoda bazali sous-payé bazali ko futa mamabe et de deux, prime na bango ezali ko komate, ration na bango ezali ko komate, et de trois, logistique, ba matériel nini oyo l'état na biso atie à disposition ya armée pour ko vaincre pe ko anéantir ennemi. Donc et comme à ping pong, biso to landi, bango balandi, bazongi tout, mais c'est pas possible. Merci Ndeko Joël, biso to silisi émission biso to comme na suka, moi message dans mukina bande ko nouvelle élan, pe bande ko mususu ya lamuka, mais message bien sûr ko pesa na bango. Message eza d'abord merci parce que zali ba liboso na likana émission na bino. Tozali ko benga ba jeune nyonso parce que tozali ko représenter main d'œuvre mbo ezali na bosa, ezali na besoin, ezali na yango. To ko kotelema matu répondre na appel ya ba mupe, pe tozala na sima ya komba ya lamuka. Oyo mwana mboka Adolphe Muzito azali ko mema. Oyo mwana mboka Martin Fayulu azali ko mema. Parce que entre peuple na lamuka eloko moko te ezali. Biso tozali ba oyo ba ke na gauche te ba ke na droite te totikali constant na combat na biso ezali ya ko rétablir autorité à l'état à travers ba élection ezala crédible donc appel ya basango biso tozala na balabala to bengi population nyonso na bandeko na biso ya union sacrée o bazali ko subir injustice sociale parce que moni na kati ya ba parti politique ba jeune wana pe bazali ko zwa bango ram bazali ko priver bango justice noko indépendante to bengi bango
Parce que au-delà il y a ba couleur politique na biso, au-delà il y a ba divergence politique na biso, ezana maman na biso et Seigneur to sauver ezali Congo. Donc na bandi na ba moment moko boye, il faut to tika pembeni totala réellement monguna o to sali na yango kuna. To tika komi bundisaka biso moko poto kangamaka na pouvoir to liaka mosolo ya peuple. To bundela peuple wana parce que tango tozali wana tozali ba umbu ya peuple. To bengami poto sale la peuple wana. Donc na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso. Na pesi mbote na ba base na ngai nyonso ya ba conseil politique d'avenue ya commune ya Lemba ya Kisenso ya Matete. Moamba nyonso était to telema parce que to uti ko démontrer bango ke biso Moamba. Tozali na sima ya lamuka na marche ezala qui décrété dernièrement. Donc peuple congolais azala ozage to robima libanda to lobela peuple to kosenga ba réforme salem to kosenga ramelongwa parce que ezali escroquerie à ciel ouvert. To kosenga dépolitisation à bureau ya seni bongo biso peuple to adhérer massivement na processus électoral au bongo to pona biso mokambia mboka lobi. Merci Ndeko Joël, Nathan na union surtout aujourd'hui na émission na biso ba réalité à Kinshasa. Merci vraiment tous ceux qui n'ont arrêté balasima ceux qui tozali na bosenga na yo to kobenga yo yo pe na bosenga na biso benga biso émission na biso ba réalité à Kinshasa na canal Kin télévision ezali wana pona osala bilo musala. Merci na bilo nyonso o bolandi biso, merci na la queen, la reine mère Fatou Claude depuis Paris. Merci na Clara Pepita, maman na Mikla. Merci na chef Nangai Gimpoutou. Merci na les grands coachs Ndeko Gilles, Ndeko Zulu. Je suis Funa. Yonde Makambo Mikolo Wabi Funa. Ils ont déjà bougé. Merci na Pati Tsumbu côté montage. Yonde Mtozo Lamba Lamba image oyo. Nandenge Elongo Bani. Ngai Nabino. Tokutani lisusu na émission oyo ezali koya lelo to yambaki Ndeko Joël bomoni to beti masolo etali côté à Bukavu to beti masolo etali marche na bango to beti masolo etali seni mbala sima to koyamba lisusu po to beta lolenge boni marche na bango elekaki samedi ngai na bino to monani bye.